Lisolo apesa bino lisolo epesi mpasi mpe mawa ndeka mobali abengaki nga tosali échange abimona basi ya malamu baza me ya mabe bazali copine na nga tozalaka ensemble tovivre ensemble tose préparer tose projeter tozala na baprojet tovivre tobalana mais pour l'instant toza en mode concubinage nzoka ye atrompaka nga na kati ya appartement na nga ngaso nake bavoyage au début nayebaka te mais heureusement na mokili vo ozala toujours bon na bato nazala na gardienne na nga soki copine na nga aza te napesaki fungola akipe ta mosusu likambo voilà au cas où double na nga clé gardien na nga signalaki nga 2-3 fois ke copine na nga amonaka ye louche soki ye aza te ye azalaka toujours na baambiance na appartement bakelele tout ye alobi bon ça peut arriver donc mosusu gardien abengaki nayebisako mwasi na oyo azalaka bizarre namoni garçon mo namonaki mbala mibale misato aza wana bon garçon wana bimona nazalaki na séjour na nga professionnel esilaki na semaine na profitaki na prolonge yango juste le week-end mpona découvrir ville mais na écourta yango na kati yango na changer billet na futi kutu quelques billets supplémentaires mpo nazwa billet mosusu mpo nazonga kozonga na zongi nakomi na ndako fungola akotisi abloqué fungola na intérieur même si ezanga na ye plutôt parce que séjour na nga na écourta yango voilà c'est tout quoi à 8 ans pour fungolela nga porte nayebaki parce que j'étais déjà prévenu allez namona garçon ngo aza cousin na nga boye na si arrête j'ai des preuves bato bayebisanga na ndimaka te olimbisanga boye na boye je vais t'expliquer et tout abi à partir à lelo na yo na mobali no nosala kutu dega te po eza ndako na nga nakobenga mpe police parce que oyo aza intrus mais nosala yango te je pense que oyebi eloko olingi peut-être ezanga te donc zwa baclique na baclake na yo okende ezala baprojet tozalaki nango bosana ezala makambo nyonso bosana en tout cas ndeka mobali alobi aussitôt fait quelques heures quoi alobi bon bah ça m'a fait mal elle m'a déçu akitisi nga elle m'a fait mal heureusement gardienne wana donc nzambe mtalataki ye na immeuble na nga aza mama mwa boboto c'est vrai bagardien bazala basongisongi mais oyo ezalaki nzambe mtatiaki po abatelanga poto nakobala mwasi ya boye asali nga makambo lobilobi mpe nazwi problème mibali mpe ebele bakomozwa ba AVC mpona basi en tout cas bandeko na nga boyebisana bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez basi ya malamu baza mibali mpe ya malamu baza basi ya mabe to mibali mpe ya mabe baza yango wana fo koyeba mpenza moto avant que bosengage voilà babalaka kaka bongo te boyebisana bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez je vous dis à bientôt bandeko nanga